bienvenue sur votre chaîne Chati la Star TV, chaîne epesa bino ba news elobelaka bino vérité et mingi na analyse nanga blandi mafuta na osala lelo po tomona bosoto ekomi partout. Lelo na analyse nanga o nazolobela beaucoup plus eza po na fikini. Bande konanga. Bato ba mibenga biso na tango biso tozana na tango Zaire. Ya papa na biso Mobutu. J'espère que vous avez une image de fikine ekoma. Ngana oyeba ana zaye mwana muke amso mona olela so ekomi le DJE. O wela nzambe na zona classe po papa na mama ba memanga na fikina ko sakana. Na fikine ba jezara so ya ba mwambe ba je bele zalaka ba jezala sute. Fikine ekoma place ya ba shege, fikine ekoma place ya ba policier, fikine ekoma place ya ba yanke, ya ba kuluna. Na ebite to okende wapi? Mboka nyonso za na place moko ya munene o ezaki no bana so bana posa basakana o na vacances bana bakokoya esa mwa kitoko mais siko biso na Congo to ebite bana babando sakana wapi ou allons-nous to okende wapi na mboka na biso Congo salité le kitro batu musu bana okanisa ba salité zaka so ke na sayo wana oto vina biso kimbuta tikila biso salité na sayo bongo na fikini to bongi tozo bongisa te pona nini bana ba osakana wapi bana ba osakana wapi ba masolo biso ba mama biso ba betela biso fikine ezalaka biso moto yo biso ko to sepe na on vomate to sepe na fikine te e bana na biso na minito bazozo ba classe examen eta yango na uto bimati so fikine ezalaki propre bana balinga ba ya ba sepeli ba diplôme na monta na fiki ba matina ba ja mwambe ba sakani mais place à ko sakana bana ezala ate na ebite et chose grave onga na yo kapasi fikine bato ba moteka ondam ndam ba place msomo ba teki ono aweza station yaya donc na Congo localité ezalate nyonso ekoma ko be ya koteka be ya kokata ndambu ya kozenga vraiment to okende wapi bakonza mboka bomike mpe kotela biso nanu eza soni na biso nyonso peuple congolaise ata yo président de la république papa biso Fati soni peza ya yo pour mutu mwa kokoya so to yambi ba invité mo bon na faire visiter bino fikini na biso fikini à l'époque bat bayeba o laksa ba place ni place ba shege ba komo vanda wana auto place ba kuluna ba komo vanda to place ba police ba koma do fikini koma lokwa camp bandako to ebe ke ndako peut-être msu société na biso brakongo brallement ekoki ko organiser ata ba période ba kermesse Brakongo ekokoya organiser kermesse mobe mais moye ba sala ngo eza sute parce que bandako na so koto monaka ba famille zo vanana msu policier moko akanga place wana avana mwasi na bana na eto okende wapi vraiment to okende wapi to menke mpe ko bongisa to meke mpe ko bongisa esa kitoko ezala fierté pona biso ekibumba eza bongo te to meke mpe ko bongisa kitoko te Congo ekomo beba Congo ekomi poubelle place amalonge ezate o eza koko betela mutu tolo ni to mona bandeko na so ata na ngamba braza ndeko ko oza place mo ebike place to peneza place o remarquable na kangata photo na publier bat ba mona mais na Congo eza su te po anini to kende wapi to ebite so to okoma na temps de la fin to ebi pété so temps de la fin eza ka na Congo oto nini papa ya biso Fati Kalombo meke un peu ko bongisela biso na ebike oza na sentir munene pembeni na yo ma meke un peu ko tela biso fikini to na posa fikini ezonga ndenge ezalaki makamutu eza na kati ya fikini ezonga botika na koteka ndamu biloko leta pe bateka kate surtout bo oteka bongo na permission ya leta oto mutu mo kaka abimi na ekaka june le devant ale akomoteka na ebite ndeko na soko zwela nga na station eza na libanda fikini place na peza ka place ya fikini mais bateka ndamu bacha station donc lobi kuna pe rien n'empêche nga pe blani mafuta na zuma mbongo na nga na pe pa mutu ateka katekela nga pe ma partie ndam kota fiki na tonga ta manda kuna rien n'empêche papa na biso Fati Kalombo na obela ka yo parce que na minute yo ndo za à tête d'affiche yo ndo za numéro 1 donc to le la ka pa na yo meke un peu kozo ba décision na fikini ba ordre koma to mona a salubrité to mona asute bato ba bongisa banzela to mona asute et comment on le ya crèche pardon bato nyos basala musala bazoleka ke salaire bazwaka te parce boni ba continuer osala musala to ba ofuta mate donc nga na zaye na ngona lo balelo bato balanda émission oboteninga regarder s'il vous plaît na ka mwana Congo to obundela ka Congo na biso
tobundela mabele bakoko na biso batikele biso bakoko batikele biso tina nde biso mpe tobota biso mpe toboti bana biso mpe bakobota kaka na Congo awa donc oyo aza vrai kinois oyo aza vrai congolais mamu nalobi acomprendre que oui Blandi Mafuta oyo alobi akosi te alobi ya solo fikini ekoma salite fikini ekoma solanie donc neti nga boye mosinzi te esalanga mpasi na fikini boye oza na danger solo wana soki ebeti opa obeli sikoyo oyebisanga bandeko bauta poto salite wana yango oyo epesa biso bainfection batyphoïde malade ebele ebele tozwa suite ya salite oyo bomenka epe kobongisa naboyi nanga nde nalobi olobi kuno baye otyanga kraka te naza congolais naza peuple congolaise yango nazoloba mpo na mboka na biso fikini ekomi salite Montréal nayebi te soki ozula nga baimage bandeko bacomprendre ke oyo naoloba envete naoloba parce que fikini ebebi bacomprendre bayebaki Blandi Mafuta atelemi poto aba na Congo donc moto abongisa Congo ezaka yo congolais étranger moko auta soki Europe te ba auti États-Unis te abongisa yo Congo lobaki aza la communauté congolaise mais soki aza communauté congolaise te aza na souci ya Congo te donc moto ozwa souci ya Congo makasi ezaka biso ba congolais to meke mpe kobongisa mingi mpe na loba na biso peuple congolais tozelaka te président Fati akopesa ordre mo mais siko biso batoto wana se tosani biso musana biso ezaka toyiba mbonga topesa ba rapport à lokuta te biso pe to banda kobongisa to biso to banda kobongisa to sali moyen pas à le président pe place aza moi te ba congolais pena ba na souci parce que mabe moko pesa la biso ba congolais surtout ba kondi na biso so mutu moko ko za biso nzamba pambola na mbongo abite Congo eza mboka nanga naluka na bongisa ta place mobo l'état otelemela parce que otelemela poani omona que l'état est incapable to nini pour mutu moko ko za soit place avant na moni kenzele baby ba mabulu mai mituka moyele kezate akoba te na porter ta garant naluka batu basala nga décharge na yeba na osani na meka mpe ko bongisa nyoso ka yepa contribuer na bongisa Congo mais l'état na biso tango yo kango ya linga laksa nini alinga misa l'état incapable to nini yaya loboko moko to mosapi moko esokola elongite le tango esangani 5 boye yango nde esa la force donc onga na zena ngona loba yango wana to meke mpe ko bongisa na suki na nga wana bye sala ko be analyse lo vedi na to sala ka analyse dans lobi obe vérité boteni nga regardez s'il vous plaît merci na Chati la Star TV nongo pesinga chance pesinga micro na ona leka bamsu babi e akomi pe a ome c'est ma copine non na leka te poani merci na sergent Mitterrand cause na pas na ba profiter kaka do oza chaîne na copine nga zakle teka mobala mbinga bato ba soutenir nga analyse na sali to lobeli ka obe vérité parce que fiki ne komi salite mingi ilo mso esenga bolo ba so to lobi bwe peut-être solution ekozwama na boy lobi kuno mukama te we na place te naza orpheline na muto olandanga te donc naza congolaise yon na lobeli ka mboka na nga Congo donc muto akotelemela Congo azaka congolaise jamais na ko telemela na Congo Brazzaville non parce que nga naza congolaise na lobaka mambo yelika na Congo na Congo Brazzaville bozwanga te on est Europe naza européen nga naza européen te kaka na Congo ne to lobela donc mona mboka solo alobela ne mboka na ye koloba boende sala po bat ba changer na fingi na nga mutu te na lobi obe vérité merci na Montréal de la caméra merci na Dimitri Bongana babi confrère na nga mingi baboka kande ko bozala merci na Fabien Premoba libandi wana Montréal ya BM HD TV donc bientôt bon mona Blandi Mafuta awa na Chati la Star film gag nina noleka parce que eza chaîne ya copine nanga donc ngana bino tokute na prochain numéro soki nzambi azongite bye.